Allo. Balandi nyonso tu ya Spaga TV. Ya bino yango yokande na ebisa bino. Kenaza wana pona bino. Balandi nyonso ya Spaga TV. Ba abonné nyonso ya Spaga TV. Ba ope bo s'abonner te, bo s'abonner. Bo s'abonner parce que bozo raté belé. Donc ndeka na la bino ke na kata Spaga TV to bando laksa makambe belé. Makambe belé o eza bénéfique pour na biso ba maman et puis pour na ba papa oyo ba bando landa biso. Donc tozaki na kati ya makusa mais lelo to sepeli to ya lisusu na branche na biso ya bopeto pona molato. Donc lelo tozoya kolakisa ndenge ya ko repasser chemise. Donc comment repasser une chemise ou comment repasser la chemise. Ba maman mususu bana moi difficulté wana ya ko ba ko repasser ba papa ba chemise na ye mingi pona ba Spaga love bato ba soutenir ka spaghetti na bango. Donc bino nde boza ba bénéficiaire ya makambo. Donc lelo toza na bébé Curtis Taifa beauté la oazo zo bilili ozo komela bino na bandaku petus na ngai donc moi na ngai ya kati yende to mona ane donc mpepe nyoso mokili donc atika ngata za toujours wana. Merci bébé Curtis, que Dieu te bénisse. Donc mingi olobezate lelo na yepona kolakisa ndenge nini ba repasaka chemise. Na yebi ke mingi boyebi ba musupe boyebi te mais tozo kabola kaka mayele pona ko repasser ba chemise ba mama yezana bilamba mususu to repasaka ngo vaik otali étiquette na ngote otali notice na ngote directement aux faire au bandi ko repasser ce qui prouve ba mama belé au bo ce qui moi robe na ya soirée et comme hier a robima oki ko tchango na moto makasi ale longoli kitendi mama ko fete baby. Donc tout ça kana habitude ya ko talaka tout d'abord ba étiquette la na kacha bilamba eza bilamba musu ba repasaka ngo kaka na vapeur bilamba musu ba repasaka ngo na moto ya mukie eza bilamba musu ba repasaka ngo na moto ya makasi eza pe na bilamba musu ba repasaka ngo kaka na ndenge ya kati. Donc tokena ngo molo na kati na émission na biso ya Spaga TV. Donc ya makusa ya mama spaghetti ba branche ya repassage pe ekoti bato ba Holanda so bozana mituna to kabola yango ba ope boyebi ko lekanga bo bakisela biso mayele poto kabola na baninga mususu. Donc to umela mingi te bébé Curtis akokita pona age la biso image ndenge nini to kosala chemise na biso. Merci ba maman bolanda bo s'abonner bo liker bo partager émission oyo ekosunga batu ebele. Merci. Alors ba maman ndeka na yebisa ibino omoni chemise na biso yango awa ba mentionner 100% coton. Donc to repasser yango na moto oyo eza ya makasi pona chemise na biso ezala bien repassée. Donc soko tali awa na étiquette tango zo lingo repasser lamba okomona ba dessina awa okomona ba place ba dessiner awa ba dessiner fer ba place musu ba barré, ce qui veut dire que to ko repasser na fer normal avec moto ya makasi et pekisi na ngote mais omona ba place musu ba barré fer batie vapeur. Donc il faut que talaka bilamba awa ba mama na ba papa so lingo repasser lamba à partir ya étiquette oya kati ya lamba nde place okoye bake elamba na nga na ko repasser yango na température nini. C'est ça. Donc voilà ezaki moi petit détail auto négligeaka oyo et ça la biso passe. Pona kotala awa na ba chemise bachaka ba élastique na basuka awa ya ba col. Donc soko lingo repasser il faut que longola déjà ba élastique wana avant ko repasser. Donc awa epa nanga bakangi bouton mais
il faut na fongola pona na laksabino ndenge toko banda ko repasser chemise na biso. Pona ko repasser chemise to banda ka liboso na col. Ba mama col ndenge ezali boye, il faut ko etalaka yango bien na maboko pona yo o repasser. Donc nde tozali awa faire na biso place ya kobimisa vapeur yango yo, place ya kokanga koto, place ya augmenter moto. Donc moto na biso eza normal. Donc tozo repasser col na biso ya chemise, tozo repasser soko moni ke olingi vraiment elala bien okoko bimisa moi vapeur muke obimisi otiki. Donc bomoni col na biso evandi bien. Alors pona sikoyo kozwa col na biso, il faut ko sikoyo ko gumba yango ndenge bagumba kaka col. Il faut ko sala ngo liboso bien na maboko, omoni col na biso evandi, après olandisi yango fer. Donc comme ça ferme. Donc omoni col na biso ba mama evandi bien. Après ko sala col toyaka siko awa na ba manche ya chemise ba mama. Donc toye boy manche yango yo o repasser manche ya chemise na yo. Donc to repasser manche ya chemise tout d'abord pour ezwa forme. Tant to ko repasser chemise na biso oye nango boye, moni awa côté bouton bakangaka bouton, il faut ko fongola po et vanda bien. Donc toye nango boye, to la ici awa le manche na biso. C'est comme ça. Donc après avoir posé la manche, toye sikoyo awa na loboko ya chemise ba mama. Donc oye na couture esika batonge la chemise, oye awa il faut ko bongisaka tout d'abord na maboko pona chemise na yo ezwa forme ya bien tango ozo repasser. Donc na étaler yango bien sikoyo na lexifer moni ndenge na lexifer faire na biso elandi bien ndenge na bongisi chemise. Donc na balusi côté mususu, aloba mama na balusi l'autre côté, na sali côté mususu. Il y a un faire pour vendre sa chemise na biso bien. Donc sikoyo toke na ngambo mususu loboko mususu toko sala même main. Donc ndenge to sala ki na manche, ndenge to sali manche kuna ndenge to sala pe awa. Donc to repasser na awa mama bolanda ndeko na bino yeyo na zola sabino kaka ndenge na tangela yango na kelasi. Jésus. De na tangela na kelasi. Donc toke nango bongo, toke nango lisusu boye, toye nango awa. Sikoyo manche na biso tokosala yango ndenge tosalaki kuna. Donc na manche oyo déjà que ça dérange moi s'il te plaît, pas artificiel oyo musana mukabu. Donc awa toye na couture ya chemise, to étaler le boko ya chemise très bien. Ba mama. Donc toke nango boye, to repasser chemise na biso. Omoni faire ndenge zo vanda parce que déjà na maboko naza ko bongisa yango bien. Donc toye siko na ngambo mosusu ko bongisa
loboko na biso ya chemise evanda bien ngoyo donc tosilisi wana alors babandeko bomoni déjà chemise na biso tosali ba manche sikoyo awa tozosala épaule moni épaule ya chemise yango donc il faut kovandisa épaule bien pona o repasser pe yango bien donc oyetala yango bien na maboko to yesiko awa toye tozosala épaule na biso tosali épaule na biso bien donc tosali épaule bien toye lisusu awa na ndenge ya mokongo awa toetale yango pe bien tolekisi fer na biso toye lisusu kotoyo na épaule ya kotoyo toetale lisusu bien donc tosilisi koetale sikoyo tozosala côté ya face ya chemise ya liboso donc tobongisi yango boye bandeko faut koetale chemise na yo bien na table ya repassage comme ça o repasser yango bien kozala pressé te donc c'est ça un peu tobandi korepasser chemise na biso soli tobandi korepasser chemise na biso moni côté ya épaule déjà bolimbisi awa tolekisi déjà awa c'est comme ça que tozosala chemise na biso komoni chemise na biso evandi bien yango oyo bamama sikoyo l'autre côté ya chemise tosali lisusu côté oyo po épaule na biso déjà torepasaki sikoyo tozorepasser devant ya chemise na biso faut kovandisa yango bien bamama nasi toatale déjà chemise na biso bomoni tobongisi yango bien donc korepasaka likolo ya babouton te po ekokase babouton ya chemise donc il faut oleka à côté ntango ozorepase chemise donc babouton yango oyo ozoleka awa donc ozoleka awa après ntango osisi kobongisa obandisi ko kokotya fer entre babouton donc boye zokotya fer entre babouton moni chemise na biso evandi kitoko donc sikoyo alors bamama sikoyo totie na dos ya chemise toetale yango bien na table ya repassage sikoyo épaule déjà torepasaki omoni ke kuna ekokomplike biso te donc déjà repasaki épaule sikoyo tozosala kaka mokongo ya chemise na biso bamama donc c'est ça un peu toke nango lisusu
Donc tozosala nde kaka tolakaki ke mpona korepase chemise bapapa babimaka propre na miso ya bato. Mama yo ozalaka na difficulté ya korepase chemise ya papa ya yo yango oyo. Donc c'est ça un peu. Nassir que ekomi déjà soki okotia yango na kati ya garde-robe na centre bino mo bomoni ndenge chemise ezali. Donc soki okotia yango na centre bamama okosala yango boye. Nazolakisa soki okotia yango na centre mpona kotia yango na kati ya garde-robe okokanga bouton oyo ya liboso okangi bouton ya mibale après osote bouton moko oye kokanga oyo osote lisusu bouton moko oye kokanga oyo. Donc bolimbisa nazana ba artificiel na maboko donc ebomaka makambo ebele yango bible moko epekisa na bamanzako ezalaka nango na raison. Donc c'est un peu ça. Omoni ba mama chemise na biso eza bien repassé. Soki otieli papa boye na garde-robe mokola kolinga alata azwi kaka chemise moko asali nini alati. Donc c'est ça un peu. Chemise na biso eza bien repassé. Bon nakolakisa ba mama oyo balinga kogumba pona ko classer soit tata pona voyage donc alors ba mama ba oyo pe balinga kogumba tozolakisa ndenge ya kogumba chemise. Donc eza nango pasi te oye nango boye ba mama kolekisaka loboko ya chemise eleka plus esika ogumbi te. Loboko ya chemise il faut ezalaka toujours na kati. Donc boye 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 oye susu na koto oyo ogumbi boye boye ba mama. C'est un peu ça. Modèle ya chemise yango yo. Après okozwa chemise oye nango boye. Donc chemise yango yo bien plié ogumbi. Après ok ko classer yango na kati ya garde-robe. Donc ce qui papa alingi alata akoyambala moko azwi chemise alati. Donc pa mama lelo ezalaki kaka pona kolakisa ndenge nini ya ko repasser chemise na biso yango yo to repasser yango eza bien repassé. Donc bo s'abonner makamba kolakisa na émission oyo eza ebele bo liker bo partager bo commenter bo partager émission oyo na yebi ke ba mama ebele baza na difficulté makambo ya chemise ya ko repasser ba chemise ya papa yango wana nazwaki likanisi ke tokabola yango makambo kosala eza ebele mama bo partager bo liker bo s'abonner sipaka na bino yeyo nalingi bino mingi bisika nyonso bozali bisous.